Maman Denise na maman Olive ndenge basungaka batu eske ekobimisa rando malheureusement rando Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyoso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va se mettre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Maman Denise na maman Olive ndenge basungaka batu eske ekobimisa rando malheureusement rando ekozala te nalobi malheureusement parce que ngai nalingaka rando nalingaki mwa rando ezala mais lokola bango bazali batu minene na société bazali bakonzi ya mboka bazali na kati ya société na niveau moko ya likolo na mokili oyo tozali donc ezali pasi pote rando ezala na likambo oyo kaka ya kosunga batu mais na bango mibale nani akosunga batu bien nani azali penza na motema ya kosunga bolandanga nalobela bino yango naba oyo basepeli pote rando ekozala te bato oyo balingaka rando te heureusement pona bino mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko na kanisa liboso foko sepela ndenge première dame ya kala azali kosunga pe première dame ya sika azali kosunga mais bobosana te ezali ndenge moko na komba ya catch même rando ezate mais ezali neti komba oyo botalaka ya ba catcher international bomonaka mutu moko aza kobunda na 2 personnes ndenge moko ezali mama Olive Lembe azali kobunda na 2 personnes mama Denise bazali featuring na mama Amida alors bango mibale nani azali na motema ya kosunga bango mibale bazali na motema ya kosunga mais eloko eza na kati moko azali mwana oyo avandi mingi na kati ya Congo mosusu azali mwana oyo avandi mingi na kati ya poto oyo avandi mingi na Congo abala na mwana na ye pe avandi mingi na Congo na mwana na ye na kanisa asala ata esika moko te oyo avandi na poto abala pe na mwana na ye mais asali misala na poto ndenge bato nyonso basalaka pe akoli lokola bato nyonso bakolaka na poto yango wana bakozala toujours na différence ya munene na modèle ya kosunga mais mama Olive Lembe na ndenge awumeli na kosunga mutu moko te aza na doute ki oyo ye ezali ya kobotama pe ya makila mutu moko te akotya nango tembeke
oyo yasalaka ezali ya lokuta. Yango bomoni même Dani Tsunami tango aleki na fimbu azali koloba makambo oyo awoti kosala na mbandaka pe azali koloba na kombo ya mama Denise mais aza ozangisa kombo ya mama Olive te. Bien sûr aza koloba yango sans polémique mais na kati ya motema ayebike mama Olive azali adversaire. Bino pe boyebike entre mama Denise na mama Olive côté kosunga bakomi heureusement adversaire. Pourquoi na lobby heureusement? Parce que même bango rendre ça mais batu oyo bako koma kolobela bango na media bako sala moi ba clash yango na lobby heureusement po nga eloko nazo zela eloko nazo sambela yango wana rando po rando eza eloko nga na lingaka o rando ezwa mapamboli rando esuka kaka na Trump rando esuka na Sarkozy mais rando ekita tina mama Denise na mama Olive rando ezwa mapamboli. Bon na bango mibale ndenge na lobi mama Denise yepe azali na motema malamu na kanisa po nanu na moni baksio na ye ebelete mais lokola a travailla na poto comme aide-soignante azali mwana oyo atangi na poto akoli na poto soki apona musala wana na ndimite apona yango pona nzala apona yango parce que asepelaka koswane batu asepelaka contact na batu asepelaka batu bazala heureux. Mais elingi kolobate aleki mama Olive. Pour le moment, mama Olive Lembe aleki toujours mama Denise. Aza toujours l'avantage que mama Denise. Pokakate abanda kosunga kala, mais pote azalaka en Afrique ça fait longtemps. Asunga kabatu banda bumwana pe alakisi modèle asungaka. Mama Denise ye akoli na poto mutu ata aza kosunga mutu mais de nature faut atala pe yemoko atala soki ekomemele likambute soki eloko nini ekoki oya pona kosunga. Donc biso batu ya poto to kalikilaka mingi batu ya Afrique to oyo aza mingi na Afrique soki aza na mbongo tango asungaka akalikilaka muke même biloko baliaka soko tuni même keni piana mikolo yo oliaki nini na ngana taba akoloba na biloko aliaki soko tuni ekokozala à peu près combien de grammes to combien de kilos en tout cas keni piana akozala na réponse ya kopesa ote même papi mboma. Mais soki otuni mwana poto même apesaki biloko yango te aza capable ayebisa yo na liaki 300 grammes 500 grammes na liaki boye pona boye parce que de nature na poto eloko tu eza calcul kaka na miso likambo nyonso tosalaka na poto tokalikilaka yango koleka. Même toza kosunga batu ya Afrique même oza na ba millions to kalikilaka makasi koleka mutu aza na Afrique batu baza na Afrique pe bakalikilaka mais bakalikilaka likolo neti maseki mais biso na poto maseki ezalaka te. Mama Denise azali mwana ya poto lokola azali mwana ya poto ezali sûr et certain akozala na bakalikil ebele koleka mama Olive modèle akalikilaka parce que ye ayebi ndenge culture ya poto ekendeki automatiquement ekangamai na nzoto. Mama Olive bisikaza yepe culture ya Afrique na ki africain na ki congolais et puis avanda kakuna ekangamai pe na nzoto.
à part wana baza na entourage oyo entouré bango bazali entouré na batu ya ndenge na ndenge. Mama Olive aza na batu na ye ya modèle na ye oyo aza na bango entouré pe oyo basololaka pe ba oyo basekaka pe bapesanaka baide. Mama Denise yepe aza na batu na ye oyo balingi ye oyo baza na ye oyo basekaka na ye oyo basololaka na ye. Mama Olive mingi aza na bango batu na ye bazakaka batu ya Congo batu ya Afrique pe akokozala na ye pe na bapaya parce que aza mwasi oyo azalaki mwasi ya mokonzi ya mboka ti lelo azali na haut niveau na société ya monene na likolo na kati ya Congo. Mama Denise aza mwana poto azali pe entouré na bana ya poto azali pe na bapire oyo azalaka na bango aliaka na bango asekaka na bango mais majorité bazakaka bana poto. Bien sûr bapaya pe bakoki kozala parce que aza première dame yango wana eza déjà différence makasi. Donc na bango Mama Olive soki abandi kosunga aza ko continuer ndenge asungaka kaka. Mama Denise soki a continuer kosunga ndenge aza kosunga bango mibale ekokende kaka presque ndenge moko mais mutu oyo akozala likolo na avantage na miso ya bato ekozala kaka Mama Olive Lembe. Tolinga te mais ezali bongo botia tembeke parce que oyo ngana lobi ekendeke bongo mais elakisi te ke Mama Olive a gagné mais ezali kaka bon tokoki koloba soki tomemi yango na ndenge ya rando oyo ngana lingaka Mama Olive ako gagné parce que Mama Denise ako sangana lisusu na Mama Amida tango ako sangana na Amida. Donc, Erin Koloba, ezali neti komba ya catch o na lobby. Donc, mutu moko azobunda na 2 personnes. Soki bango basali action, mais bazami balé, pe baza na kibokonzi. Soki Mama Olive asali action, azali yemoko, mais aza na bokonzi te. Bien sûr, le pango oya vandaka et bangisaka tous les Congolais, c'est tout à fait normal. Congolais et lokaliboso ezali le paro et lokaliboso ezali mabele lokola ye avandaka na hectare ya munene oyo ezanga bangungi yango ekobangisa bato mais soki ebangisi de toutes les façons ekomakisa Mama Olive puissance pote a gagné combat oyo ya kosunga nalobi ya kosunga nalobi misunga te. Pa awa likambo ya misunga ezate awa ezali sunga yango wana na sukisi awa botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi ya Komba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.